Puis notre invité c'est Vieux Chaka Congo artiste à danger, autre Solana. Bonsoir Cadette. Oui, bonsoir Jimmy. Bonsoir Vieux Chaka. Bonsoir. Bonsoir. Tozana mawa Vieux Chaka. Tozana mawa. Tu es calme, la ville est calme. La ville est calme. Voilà. Okay. Et Vieux Chaka avant tout, Makamozo qui est bien. Nanda kozui moto kenjili olobaka. Mais ce que Makamo voilà. Mémoire ça qui si change. Maman Esther benga na 22h moins le quart ndé na kenga na njili. Tana comme na njili ndende kozwa motuka na comme na hôpital na njili na koti na famille pe na moni fema zo leta moni ba yambi ngai vraiment que ndé ndima ke mari akufi. Ndende ko sa message que mari akufi de source officielle. Après ça, il y a des héros à Bengi famille. Là où tu vas puis. Londres, je crois Londres. À Bengi famille, pour na maman leki na ye. Abi yandenge ne ojo tona vecha ko mabo pesa vecha ko. Abi vecha ko sala tubo bisa ko butu et longa wana ke ngalema. Ngabe na moni ba docteur. Docteur dit non, il faut courir longa na tongwana. Non na butu parce que hôpital la kilisi yango wana mama Esther azapi ma Esther atambola wana Esther azolela c'était bazaki émotionné trop azui ba sac ya mama Marie bazaki na ngona kotsa ngata mutuka mbona mbule zobeta na kotsi famille ekei na résidence ouais mbala moka moni Karim Mokonzi akomi ovie Maria na kufinga bia akufi munjoka finani Karim yaki na porte si ba suspecté que déjà na caméra nde tanga yipa na ngai kanga photo nde bano sala siko amokana amosala image ya partie ya photo nini na appareil na ye ba garde ou ya sécurité ya nji bakanga ki ngabité isa caméra ba caméra mena njoka media yake na intention mabe mais de toute façon jour wana ka Karine na loba ongala izala ki wana akelaki na morgue te to kanga nini photo et si wana to longa na ina Karine tipa ya Fabrigas pas Fabrigas to annoncer nouvelle Fabrigas asali hommage à Marie Misamu na laki na butuana tanga na butuana na ka bakit na apocalypse na tongo na ke na famille nde l'image faut ça makato récupérer l'image wana ba mona ndenge bulu na kati ya to kombi baba il fallait la kende to libérer corps nde beko pesa ngai facture oyo ezolo ba je crois na pesa binango facture bazo beza ya yo moko Babiye momu tasanya moko ya facture photo président bisako keza ya yo moko voilà au président voilà président tanga ba komuna ni tamu ngai mutanga te baba français mi ngai mutanga ba français wala te alors Misamu Marie na montant combien 500 yango na montant il faut payer montant pesa wapi yango oui c'est ça 576 50 000 francs faut yango ko ba facture yango yo beka pena benda ko ba téléspectateur ba mona hôpital parce que c'est là où bazo de kosa bato tsaka Congo azo kosa facture wana non sont très méchants bat bazo kolobate bat bazo kosa no ba président ya bande ko na biso voilà juste les autres maintenant tant facture bimi mama Esther batozaki na mbongo te conseil ministre a quitté des arts provinciaux à Komiwana. Pour faire ce rapport à facture, la personne qui a Marie Misamu, ministre, son ministre, a relaté des Camerounais de Saramaki. Pour aujourd'hui, ils ont fait des modèles de Zambongo, et ça sera lundi. Ngana attend, on n'a pas fabriqué gaz, on a eu des problèmes. On a comme 10 heures par année. Tant qu'on n'a pas fabriqué gaz, on a famille batika, on a batika luka. Tant qu'on a comme on a limité na pa Lumumba, comme Rasa Moyawana. Voilà, reste où il y a pour 4 bakangi banzela. Na vuzi moto na ke stipa ya pedisha lulu kupesa sango. Na pedisha la lulu ya na ke na mirador kupesa sango. Mona ke supa ya fabrication. Izalaki sute. Bango ba ser Esther na Fernani Caleb na Kawi na Frabe ba silisi déjà ngasa ko yeba likamwana. Tango kisi production benga ke tokende ba kondi batindiriye tout ça obsèque je refuse ba on dirait puis ministère la culture il y a ba konzi batindiye tout ça obsèque Marie Misamu na combien aviso non fait partie Chris attention dès les petits mesures ça on devait qui ça bien attention Marie Misamu ça na MCT ko benda confusion mais vieux Chaka on y a la question on y a la question
na commune na RTNC la monique Kiss Production na fait partie na so mbote na pesi bango rapport que il faut payer ça voilà famille c'est fouti kuna voilà yebité parce que le luka facture on zaki mi balé to zaki non bango yebi déjà montant ça ba yebi déjà montant yebi montant au payer tant on a toujours que na pesi fait partie na Kiss banga rapport facture à payer na donc la corps kuna mbulu ali koria na Ngalema non habito to kene bamoko c'est terrain ne de faire partie na banga nde Yves Dala Bengai Yves Abdallah Bengai non to que les gens n'anjili tikata comme n'anjili to kuti mama Michel Chabani tomati pas ba docteur fait partie à tourner tant tomati parce que facture ne tant ma fait facture là médecin général médecin non pas médecin directeur hein akoye baté que ni habité mais des gens qui attendent au bus ngana yaki ko côté kuluka mon côté déjà famille si ba fait passer à tourner tolongo wana ayi goya na tongo voilà tango na to komi kuna to sa stratégie tolongo l'accord et que Ngalema kisi banga misi mbongo na ye to kisi banga utafutaki corbillard tant que Courbia ngana zona Courbia même bana njili ba bo ba ekiwa ba zo mona ndenge faka ba mona ka alors de toute façon voilà to kende siko to komine voilà justement donc ne pas il faut que me bimi tant que to longo wana na njili ti Ngalema nde même leki nga oyo nani Jires ba moni comment on a protégé pour image bazo image ti to longo wana na yebisi ba soda nonga ba caméra oyo wana batu ba yebi yango mais maintenant faut te sur direct tant que tu morgue ni fait partie ça benga société ni Kisi banga benga société ni Yves Badala benga société ngana moninga na mon déjà Chaka Congo ba carte nga déjà na bisi bana nga bana tukanga na kene société na benga isa koko sa émission ngana démission ngamba mbari misambo nde na kenga société nde siko fa de kamebimi yango wapi tant que bakina bareno bango ya information te fait partie ça depuis que Chaka Congo aya na matanga ya Marie Misambo te alobi bongo landanga bien ngata alobi oyande na mambo ya comité landanga lando bien landa to ke malembe papa je la dans image yango te na yikita na image yango ti eleki li capitaine ngana ngobali na ben fait partie la ke tipa na yi tango ba petit na nga okoko na ba Jires amoni bien ko sali na ngabite na bangonde ba Jires bangonde bazo calme ngabite vie ça la calme ngabine tikanga na eko tuna azaki wana na yebisa yo ngama kolo nzoto bako bengela Chaka Congo te mama bino mwana Chaka Congo bomwe pona amundu boya naza très dangereux mona ngabo so za ipembe ngeza bon continuer na ntango komi ntango na komi fait passer la salaki il fallait la huis clos et à huis clos bana moka benginga na atuni na miso abatu voilà oyo ko sala nini na miso abatu kona presse en plus ngana ye awane otuna yo lobi ke ngana na matanga ya Marie Misambo te 2 yo lobi ke na otuna ngamu da bandaki makambo ata danger par na biso na comité d'organisation ezanini par na mimi nini na comité d'organisation hein ils ont pas charge ni ba pesa voilà pas na biso ne sana maka pas ndoko ba voilà kutunde kuwana ndeko nini bani ma facture ngabi non tira za facture la kisabatu parce qu'il fallait trop ma facture ote ba zongo sima mbala moko ba retour ba question mbala faire max je commence à tout dire Marie Misambo max mais yo lobi Marie Misambo sana alobi Marie Misambo MCC ngabi non siko la date très bien ngani la qui va faire Patrice na kinga mon côté ndaba mona za kinga mon nzo kinga mon côté na kisa na batu dans les parages ce que yindi ba ko sa intervention donc ngaba beta non na se préparer déjà ke ba ko beta ngai ba ko beta ngai ça vous pas ngape mbamwembo siko na kanisi ngabi question oyo ezoboma mboka ndeli kama partenance ya Marie Misambo MCC je ne pouvais pas immédiatement faire partie na miso ya batu na miswana na ministre wana oui en tout cas na sauvaki ondimaki oui mais na mutema na ka baba bien que Marie Misambo n'était pas na MCC ngati sikoyo na zeli poste dans la comité d'organisation voilà tozozongela tout à l'heure pema na nous parce que tant makambo esalemaki MCC zalaki papa na biso Charles Mombaya pe azaka na oyaye to éviter Nathalie Kutulelo rétro ya papa ya ndeko na biso Paul Mukendi atuni Marie Misambo question wana osana
président MCC, Marie Missamou n'était pas là. Oh oui. Nani maman Michel Chabani va la quitter, bah de Ningonde, va qui va qui na monter. Tozongela yo. Total image ndenge basali ya Nzambe na bandeko na biso ba. Bonga mosala na siko. Tozongela pardon. Ozonga. Oyo bayembela ka Nzambe. Voilà, mission chrétienne. Voilà. Mais basali la ka Nzambe te. Voilà, merci. Voilà, opinion na point de vue na yo. Et programme et pas frère Moïse Mbiye. Moïse Mbiye. Oui. Et bayokani total ndenge ezalaki ezalaki dernière réunion dernière réunion pour le programme parce que tozonga tosolango invité mais na kamonde boyiko bazaba chaka kongo za invité tika tosala tozana mawa longola biso na makambo ya koswana na bango koswana te longola biso na makambo ya koswana voilà merci longola biso est-ce que bike tozana matanga tozana mawa okamusika ke sami kuna ibuka. Voilà, merci Pamphile Makanda, les professionnels, Ngabenga l'international, parce que Osaka Moussala. Merci, merci. Pamphile Makanda, Yangomoni, Tokomi, Bakomi, on a commis hommage à Sœur Marie Missamou, les vérités cachées. Parce que les lots, Bisso, Tokolobala, Bisso, ont des vérités. Dans le bas qui joue, on a un plateau dimanche. Hypocrisie, et Zaramabé, Makasi. Apparemment, débat hypocrite, mingi. Basande na faso tolobaka chrétien wana. Oui, qui est par rapport à Marambo Evelyne Aucholoba. En tout cas, Jésus-Christ soit yaki na mabele, bo excusez biso fo biso ba pagano petoloba moi muke. Jésus-Christ yaki mingi kona bato. Kasi biso ba traiter biso pe moi ba pagano. Témoigner ba pagano c'est bon. Donc Jésus-Christ yaki mingi pona bato yo bata mabe. Donc so ikala biso nyos tozaka malamu. Jésus-Christ a ngara zaki exemple wa atikela ki bino. Eza bien te to boya batu moko boye so bomoni ke mutu wana za bien te e ozala kutu bien bokanga marana bango po bote ya bango pe Nzambe moka lobi abimisaka na moi abetaka na mbula pona batu mabe na batu malamu. Alors eloko wana olobaki faut ko écarter batu misusu ko sala boye. Sœur na biso Marie Missamou asala ba film azala na kati ya batu oyo bino lelo bozo benga baza batanzambe te. Sœur na biso Marie asala publicité moko Jimmy incertitude asala nango publicité. Est-ce que lobaka ke wana ezangungia mokili? Peut-être ko comment lobaka ezaki ngungia mokili. En tout cas pour excuser lelo babi vérité cachée photo lo bamaka mususu oyo ezaki batu ba osepela nango te. En tout cas presse tozana te pour na laksa kaka malamu. Photo l'accent ya mabe to lobela rappeler ya malamu. Au dénoncer vous la courage de dénoncer et donc le biwana maman et puis singa moi limsanga moke to peso no malobate limsanga bana na mutu obunga eza to peso maloba limsanga ya na seki pardon kasa zo peso maloba aux invités za to peso maloba tebi ko za mambo zo banga ngaba pour zo banga wana mambe belo za bezo loba to tala ba témoignage wana mais ce qui est un peu bizarre je crois que chaque Hollande biso batuni ba souvenir gardé moni il y a des rumeurs mangana mokili nazo ba haute voix. OK. Oyo biso presse ba téléspectateur batala biso ko lor mbongo na Marie Missamou bayoka na raté. Et tout le monde bazao zela bayoka pe ba souvenir gardé ya sœur Lor Mbongo, sœur Lor Mbongo alobi akoloba na ba émission ekoya. Bon. Tokozela ba osala pe yango. Je crois tout ça nango tout à l'heure ba la biso cameraman na biso moko landa ke pe na ndako. Azwaki yango et azape na ba concert ba betaki to lukato yeba lobi na sola ina noela madinga ebisinga pe marambo ebele nalingi Marie Missamou tolela na casquette ya artiste. Voilà, artiste azate kaka esoka so yemba azoyemba ndenge ba ndeko na so bozo ba nzembo nzambe nde il faut toleka na nzembo nzambe. Marie Missamou azoyemba nzembo nzambe te lobi atongaka adekoraka bakar ya nini ya styliste modéliste donc azaki artiste complet lelo mutunga azoba mutu akoza na ba bon souvenir akolele makasi koleka Caleb par famille nae koleka Caleb azati voilà parce que je crois mutu azaki ozane trop direct mikolo et puis Jimmy Marie Missamou tanga azaki otonga ba bilamba azaki opona te voilà azaki lo bateke loko oza monde ba benga ba monde na kotonga te nazongeli kaka ya grand frère nani venanga chaka
babenga avier na TVT mais na obenga ka avier posa déjà papa suka pembe ezali mais il y a yo pesa abi de confiance te yango bazwaka yo ba écartaka yo pour comment ba monaka peso likambo ezali deuil maladie yo komisa un peu piste no relier la te. Voilà, il y a une vraie question tournée. Tous à la méchanté. Ils ont pris un ne dit qu'à Marie Missa, mon Libanda. Parce que l'image où il y a ma bango, bala sans fil, ou mon Kingakuna, ou à mon image, je fais ça avec amour. Artiste en danger, bandit 2016. Nano convocation, c'était au Tchaka, on a 8 000 francs. Car bah, mi yibi, n'est pas mon yibi. Les voleurs qui ont volé, c'est quoi le problème, Jimmy? Nazali na kota, nazo pesa information. Chaka kongo kota partout dans tous les bureaux. Ce qui a besoin de 1000 francs, d'ailleurs, Marie Missambo 1000 francs, Marie Missambo. Bakoye Chaka Kongo, balenga bazoki 1000 francs. Siko bango balingi Chaka Kongo, ayeba o azosala. Moni lelo, papa ndeko na moni lelo Evelyn alobi wana, tout est hypocrisie. Un homme de Dieu quand il parle, les sango, bandeko alléluia. Vous sentir que un homme de Dieu leki nanga dide mayemba oyo na regidaka mingi tango ndeko na biso emakengo wa belaki makasi azaraki parentena na dide mayemba mais dide mayemba lekata mukolo moko te aksarata SOS ki aluka no ndeko souvenir ndeko na biso dide mayemba nani emakengo tumuna te même mukolo nani emakengo kufi seul parti to yaki kubeta matanga tumuna kwa mzee ketete basala ki renote babike emakengo zaki mta AMCCT mais curieusement lelo to kamwe tout le monde la musi batos ba yé ba nini batiki misala je crois que aussi ça te makambo yo na kuna sabi na ile image parce que vous avez un peu levé na ile image ya de baba ku Jimmy na kati yote tu vas pleurer natala ketala ici ba kuna mumbaya tu vas pleurer alors tu sais comprendre que na no na tête ozonga sima je crois toza wa vendredi et jeudi na vendredi na complicité ya directeur ya programme na biso je crois tozalaka na on a plateau awa ngai na image mo ba pesinga lelo ya jour à matanga ya frère de baba na ngona diffuser on a falaine botala papa wembazaki na matanga wana fali ipupa azaki même na podium bazo yemba na sœur Marie Missamu mais tango toyoki ba to boyi na biso to kota to na information to ba misa mokili nde babenga bango ba cotiser te na makambu ya matanga ya sœur Marie Missamu artiste à danger. En danger, ils ont rien bien. Et là, les camarades bien maintenant. On n'a pas fait Patrice. Je crois les grands cadets qui ont Nalandi Caleb Lelo, Caleb Alobi, batie cotisation moko ya $100, $100 à chacun. Na ba artiste nyonso. Bazui artiste comédien. Na ba bango ba artiste chrétien. Pour batie ba papa chéri wapi? C'est quoi profane bazate? Wapi? Banani parce que bango tout bakota na studio moko. Marie Missamu atiki famille, atiki rite. Oh peut-être contribution na ya bango nyonso. Et kokaki pe kokunda e bien rite to ebité maman na ya koli déjà. Peut-être que kotika la tam souci mta souci maman na ye. Jimmy, dio artiste à danger na makambo wana voilà. Binini. L'erreur moi j'avais prévenu Salami. Tant que na morgue. N'est-ce pas Michel Chabani. Marie Missamu za na AMCCT. Boluka la belle moko bokende nango na administration. Babi bacha les amis de Marie Missamu. Ngabi ah non, ça peut aller ngambo. Ngabi groupe Marie Missamu za kaoni. Okomo nango za na kombo tembo mikanda wana ekene na kombo na bakoma les groupes de Marie Missamu. Mukanda mo pe osana ngona. Si c'est ça que voilà parce que au comme le ministre de la culture. Oh yo balobi yo faut baba il faut bombe sango. Balobi ke tsaka Kongo akesenga mbongo et pas ministre de la culture. Ngana bi français te bakomelenga ngo. Okutanga ngo bakomelenga ngo na yi français te. Mais yo mto signa qu'il est on a monaki on a Facebook. Voilà. Déjà pour ami balé. Nyos wana ya Marie Missamu. Marie Missamu tanga. Vous aussi comment pas pamba bombe. Tanga non papa parce que non justement parce que bango balobi ke tsaka Kongo akoleka TV dans Marie Missamu. Asa danger ça na mikanda reconnu officiel. Comme lettre oyo Chaka Kongo akomaki yango oyo. Jirens Mabeka zwango pena ba téléspectateur groupe na yete. Voilà. Parce que tant baba yo lobi bien ça na AMCCT et bonga qui peut-être lettre à groupe ou fier ezala. Landa bien. Bite sans danger boy baraté
qu'on défende tous les cas malheureux, qu'on pose des informations. Lettre, oh, ça m'a dit, hein, pas autant en gros, ministère activité des arts, là, très bien. N'a pas conseil à Bengai. Chaka Congo, 30 secondes de suite, lettre officielle était Oyo, et la critique m'a dit, ça m'a confié. Ndeno kuma lettre wana. Bango ta bakay kuna balobi ke Chaka Congo, ba pandien te ba annonce de la mort. Annonce de la mort de l'artiste Marie Misamo. Oyo comme le ministre juste ils en ont pas sengate. Non, tanga mukanda ya train de servir biso. Tanga évoluer. Za mukina mo ya mukuse. Ils en ont pas content, ils ont muké. Surtout qui tient ici les bébés. Non. On les a dit dans tête. Toké kana objet. Objet ça qui annonce de la mort des artistes Marie Misamo. Voilà, soit paragraphe muké. Limsaka. Soit paragraphe. Ah vieux, ozoki na mambo ebele. Yaya, na lobi limbi sanganan, hein? Parce que ils allaient TV. Paragraphe mingi te tangela batu. Toké non ya mibale, to tanga nyotso. Zela na via, ça va poser. Aux demandes de collaboration à titre possible. Décoration d'artistes et costumes au Komelaki général. Ministre qui dit ça. Voilà, copine à chancelier. Mais si vous vieux cher a pu permettre au babilo konyo so sala beauté. Si vous permettre étant kiki. Mais il faut tanga na lokolo wo. Bazo lingate. To ke na bazo lingango te ma nyoso vieux cher so sala. Bon, je crois tout évoluer. Ce qui osa insister ka lettre. Voilà, parce que bolingi et puis ça me fait mukaya ngai. Parce que awa vieux limisa mukele ya muke na komi vieux yoka na espoir vieux pekisa yo voilà tozo pekisa yo po pekisa ni kamunini tozo pekisa yo po bango moko ba lingi yango te ba pima kambo yo eza na maboko ya MCC na lobi gouvernement et famille biologique ngana za muta MCCT MCC izali association comme Assam Danger ça peut reconnu dans l'état zela tanga mukanda oyo bolimisa batanga voilà tango hein mbata pour mikolo yo moi tozo pekisa yo hein voilà tango tozo pekisa yo so mabaku bolimisa mabaku tozo pekisa yo excellence objet annonce de la mort de l'artiste Marie Misamo. Excellence, nous venons par la présente nous adresser à votre autorité pour l'objet repris en marge. Pour votre gouverne, là, c'est sans danger, vous annonce la mort de l'artiste Michel Massam. C'est un objet. C'est un objet. Excellence. Alors, voilà, pour tout contact, 09 91 42 95 62, c'est le numéro du défunt Marie Misamo. C'est la sœur Esther qui va vous répondre. C'est la sœur Esther qui va vous répondre. Et puis téléphone, voilà, sœur Esther, vous répondre à et voilà, voilà, c'est ça le film Makanda. Tu as la image à témoignage à sœur. Bino, beaucoup ça va beaucoup ça bat. Bongo, tous on va tout continuer. Tant les amours il faut tout le babato là. Voilà, merci pour le film Makanda. Sœur Marie Misamo, que son âme repose en paix. Mwamba boto ebité soto zongo su wapi et puis nanani. Vraiment. Ba spectacle boy, to ebité soto zongo su wapi nanani. Kare pa inaye, nzambe mopesi, nzambe mozui. Wana tomoni consort na bango beta na sœur na biso Laure Mbongo et bon, ndenge ezalaka toujours ngalo bangelo moko même biso ba journaliste toza biso na biso ba journaliste mais ezate ke biso nyonso tokoza peka ba camarade et wana tomoni concert oyo Sœur Laure Mbongo Marie Misamo na Pointe vient nga chaka ebisinga kutazaka na projet wana et wina voyez là ba pédant parole on peut parole et bonsoir à maman Chantal Mozitou au pas présenter ba condoléances na ye na famille à sœur et Marie Misamo et je crois que wana na fondation na ye koya kotika pe fleur na biso ya fondation ya maman Chantal Mozitou moi c'est papa na biso honorable Mozitou ya osambezalité lettre oyo ya Chaka Congo yango mona to boy na boya kotanga yango parce que déjà avec l'objet beaucoup comprendre que ezaki nini oya tinda na ministère de la culture ya liboso ezaki pour annonce ya mort ya sœur Marie Misamo asengaki mbongo te na lettre wana annonce joko osenga mbongo ndenge nini po ezaki kaka annonce
lettre ami balé sous na ministère de la culture atinda kipo ba décorer sœur Marie Misamu a kosenga ndenge ni akoyebisa bango ni bokopesa nga lar moko nga moko na sala ba démarche wana ndenge ni oyebi bapekisi ye pe makambo bapekisi yango ke chaka balobi ako oui akoko sala ngo te balobi eza eti bon responsabilité on etikali ya MCC gouvernement et puis la famille biologique à la sœur Marie. Non, vous allez répondre en bref. Oui. Assane Danger, ils sont sous la MCCT. MCC Zali, association qui était comme moi. Pour les engagements, on n'a pas MCCT en épreuve. Le 29, je crois, vous avez le stade du 20 mai. Et nous, on a le stade de Martyr. Voilà. Le 28. Non, le 28 qu'on est bimi, qu'on est le 29. Beaucoup de Mukanda, ça a komaki. C'est Marie Misamu qui a décoré, tu vas décorer. Tu vas décorer de deux. Est-ce que nous avons une décoration dans la Sénat qui a MCC à Assane Danger? Et si vous avez Assane Danger, ils allaient très respecter Nanina na Bakonzamboka. Oh, ils allaient Mukanda, il y a les dernières positions de Marie Misamu. On a bien. Nous avons signé André Kimbuta, gouverneur de la ville. Mais c'est dans Massima, Tchaka Congo, Assane Danger pour la journée de ça, hommage aux femmes artistes, des artistes. Qui ont des réceptions. Alors, en bref, que n'ayez quoi peser. Parce que nous avons très dangereux dans ma caméra. Parce que nous avons projet sur la deux podiums. Si vous avez deux podiums, vous avez un psycho. Bon, non. Si vous avez deux podiums, vous avez fait Patrice. Vous avez sauté. Vraiment, tous allés ensemble. Chacun, tous les membres du podium. Tu peux savoir le programme. Tu peux savoir le programme parce que le podium est royal. Batu bazo là, baïeba au bazali banda. Et bien comme mamukoni, et bien comme jeudi. Le 28. Jeudi déjà le 28. Voilà. Boyebi biso on toyebi ke corps est na clinique. Ngaliema. Oui. To ko uta clinique Ngaliema. Toyebi programme ezo qui était pour la place des artistes. Obligé. Après, na kermesse c'est aussi là déjà. Bon, je crois que nous sommes dans la deuxième idée nationale, on va prendre la précaution parce qu'il y a un sponsor qui est là. C'est ça, on a un sponsor. Tout ça, la bonne époque. Bon, on continue à mboka. Tout la polémique était là. Mais vraiment que nous avons son abisso. Voilà. Ndenge na yawa, ne va peser artiste parce que ngam na zakaneti on est éclaireur. Donc éclaireur avec soyons calme, on aura Marie Misamu. Rien qui va se passer. Et puis, merci. Il n'y a pas un problème entre nous et la MCC. N'a fait partie, ça fait partie de Bali. Ok, voilà un seul Vakiango. Merci Naba Kondiamboka, merci na général Célestin Kanyama. Ah, papa Kanyama. Général. Yo, bo sali comme ma photo, Voilà. Papa Nabiso, général Célestin Kanyama, la ville est tranquille. Donc yé côté côté Abuzoba. Voilà. C'est-à-dire, bande qu'on a vu bozo salaka na ba morgue. Ba engagé bino na morgue po bo ambomaka. Voilà. Bo kotsaka bibembe na ba morgue. Bo sala musalo bo salaka. Bo koma ba photo Joël Mbetengete. Bo koma ba artiste photo te. Même pas ba photographe ya minene ya mboka. Donc c'est-à-dire soki mutu boyebi ke mutu wana yebani. Soki yo kufi basali ndeko na bongo to yo moko bongo. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous linga? Toza ba parents, toza ba ne toza na motema. Toza na motema. Michael Jackson kuta kufa na mona elongi ya Michael Jackson na cercueil to na kati ya nini? Azate. Et pourquoi pas basala bon péter à la sœur Marie? Il faut Michael quand même Jackson abobaki corna e bango kutu kuna technologie za makasi ke biso. Basala na babilo ko alati. Prani biso ozuka photo et au Tchana yoka gapo to comme na suka Vechaka Congo dernier mot zala mukuse cadette et puis dernier mot honorons c'est Marie Misamu mukuse Marie Misamu kufaki obayibakite mbule betaki mbula kisita mbule beto la kimia hein kimezala bande kusa amse sur la télévision apaiser vos mots les ana momo conciliabilité le boulou ka guerre parce que ngazali ne guerrier. Guerrier. Kokane la batute, merci beaucoup. Merci. Kokane la batute, merci Chaka Congo. Cadette, tu peux clôturer pour la parole. Voilà, dernier mot, Ezara Ketole, la sœur Nabiso Marie. Sœur Nabiso Marie a tiki biso na pasi tolelaye, en tout cas tolelaye. Et puis pour la téléspectateurs, Nabiso, chers téléspectateurs, bon tenir biso rigueur. Tous un problème. Problème n'a bien commandé qui beaucoup de fanatiques, il y a pasteur, fanatique, il y a batou.
au lieu que boza ba fanatique à Jésus ou bien yé moko nzambe. Donc bo tenir biso rigueur te, les loto baki ezali vérité cachée. To ebisi bino marambo bino boye bakité. Alors tous les lara sœur Marie boya. Merci. Mais yo so batiki le pa okolala o lo bakaka. Merci na équipe. Merci l'équipe technique et Jires Mabeka. Merci na R Oyo Ozapoto à l'émission. Merci à mon ami personnel émission. Merci na Amoro Sandemia. Il est merci na Pamphile Makanda Pamphile. Merci na l'assistant. L'éternel assistant, Fiston Kamando et Fiston. Merci Nayo parce que grâce à Nayo tout ça. Merci à Dipro, Monsieur Steve, merci pour ma cambezo le gabier et merci na Madame Benoît Mouyaya, merci na Magamnyo Soso Sala pour na biso na Ezo Sala bien. Merci na Batunyo So. En tout cas, si tout va bien, on se retrouve les jeudis. Je crois que la Sabino ndenge musale oleka ndenge okende mais je crois que chaka ko ngozala te jeudi wana auzami na terrain.